babi kotelangayo yaya kotelangayo nazana moto mosusu te oya kopundelangayo nazana moto mosusu te oya kopundelanga etumbananga olingi yokotaka roi David liboso ya Goliato lelo akoma molongio lelo akoma champion we lelo abima vainqueur liboso ya Goliato yolela yengo ayo kasi ngapelelo nazali na bitumba lokolo bomwani te kotapeli kambo nanga olo kotapeli kambo nanga kolo tala na komisola kozina yone elombe nanga Yesu oya kopundelanga etumba nanga Yesu elombe Santo elombe Yesu elombe Mon santo elombe liboso maya monana na sima falo na mapinga na ye liboso Goliate na sima bangu na nangai telema papa longisa ngai na bitumba otelanga Yesu pesanga maloba yakokweisa moyini mokili pe makambo nango nyonso elombe Yesu elombe yawokotaka bitumba na ngai oloyo ndokomisa ngai elombe yango nakoyemba nzembo esengwa motema na ngai Shalom balingami yankolo bilei eza déjà ya kobela eza ya kobela vraiment ebele toza na studio ya epa ya frère Junior Kadia en tout cas bozela bilei eza na nzela vraiment pour te se servir tolia bilei ya molimo eza très important ke bilei ya mosuni bilei ya molimo yango esopia biso makasi ya kozonga suna nzela ya Nzambe tango ozoka maloba ya malamu epa ya basali na Nzambe banganga na Nzambe na pesa na bango respect ba pasteur ato olingeki ozonga sima koyoka mateya epesi yosu makasi soki susu totali bilei eza kotonga ba vie spirituelle na biso tokoyoka ba conseil na banzembo tokoyoka pe na basali na Nzambe o bazoteya biso eza vraiment très important tous ala toujours connecté par le Saint-Esprit Nzambe ye moko ayebi eza na mutu moko te oyo akokoloba za na lisumu te biso nyonso toza bato ya masumu soki totali na Luc 18-19 kolinga ko juge te seli ye moko mesinde ayebi nzembo eza wana salela tango molingami eza très important tozo kweya na lisumu kotika na lisumu wana te soko kweyi fukama lela epa ya papa ozonga su na nzela ya Nzambe puisque Nzambe apona yo ayebi yo en tout cas tomibonza vema epai na ye eza su na nzembo mosusu eza na album Nzambe nanga amona bino bye.